Donc il fallait akoyemba mutu te soit disant bino bozo ba ke fallait mbaki mutu wana ozo comprendre nde singa na ebike no bato belé balé ba bima na Johannesburg ba boka bango eza ba leka na nzela nanga ozo comprendre idor soit disant bino bolo ba ke non ke fallait ayemba ki e bon soit disant tengana kenda ki na zuba source information claire. J'avais confirmé que la chanson Roi Manitou a été dédiée par Ludovic Biat au Fali Ayemba Pesalarnae. Donc on a une information. Na bien fali kutunenga zawana bon na ebisa yo aidor ya ko mama falite vous comprenez alors ko mama falite bon nga ale pupa na biso bana bandali na bana kin vous comprenez na bana kin nyonso bazaka na Johannesburg na bana bandali nyonso bazaka na Johannesburg vous comprenez nzembo wana ndenge boloba wana bon fala ko yemba mutu te batinda kae akesomba ba pizza batinda kae no kezo no ba petana ba chel batinda donc aza taxman vous comprenez fala ko yemba mutu sorry pupa Tito sur la l'auto sonate. Nalito sonate, le pas sonate. Tout ça c'est pourquoi. Fali akoyemba tanding wala ti. Ozo comprendre fali ayemba ka baza ba esprit fallait ba sans esprit te. Ozo comprendre. Et ngwana moni biso bana bandal. Ozo comprendre biso bana bana na bana yakini. O nyonso bazaka na Johannesburg awa. Nzembo wana lokola nani mutangola aza esprit. On comprend, on a charisme. Nzembo wana comme non eza bato Angola, ozo comprendre aidor. Nzembo wana eza bato Angola. On comprend. Pona bato Angola batinda ka ete akesomba pizate yo kala biso mutangola batinda keta kesomba pizate mutangola batinda ka ete azata akumbaka bamemaka akumloka mutu mwa saka delivery. Ozo comprendre aza mutandengo wana ozo comprendre aidor. On comprend. Donc nzembo wana yo kala bisa yo ngasko na zo bisa yo. On comprend. Donc fallait koyemba mutu mo kaza sans esprit. Biso bana kini bana ya bandalunga ba congolais nyonso tout na Johannesburg bana bandal nyonso na Johannesburg on comprend totali tobité oh mutu wana fallait koyemba ete fallait yembi oyo azaka na Angola pona oyo Angola za esprit yango wana Roi Manitou Angola aza esprit ozo kompa batinda keta kesomba ba pizza batinda keta ko ba chel sorry pardon na katote na bima sorry Alain Poupa na l'émission ngana le loto sonate pour na suba commentaire so ta l'émission ba commentaire ba bia idor te to la bona ibongo ba tu émission na mbaki yo ba to bina nga ba commenter fort ba bia idor comment o tikena inviter lo ba mingi te comment inviter yo na bo wela nini na li le mais émission très professionnel pour je suis venu chez toi à la maison d'abord merci o yambinga très bien na palais merci d'abord pour na kay na vraiment merci na émission na yo Alain Poupa, non kangaka malobana yo, to solaka si baza malobana yo. Fali akoki koyemba muto asomba ka ba pixate. Fali akoki koyemba muto batinda ka ba pixate, muto azora ba chelte. Par là, vous voulez dire quoi? Et puis ba propos na yo ozo tenir en sous compte ya nini, je vais cause à la claire avant nga pena pe so ba propos o marabo fona lobana yo. Moni biso bana bandal. On comprend? Biso bana bandal o to zara na Johannesburg. On comprend tant tout monde qui ba makambo leki ebele monde qui on wapi yo kana bisa yo aidor nazala kawati na bisa kona Michel Ekaki na sala 19 ans avata na sala 3 ans 3 ans ozo mon écart mon ça coller il y a 16 ans merci biso bana bandalungwa tolobi ke no nzembo wana lokola oyo azaka na Angola aza esprit Roi Manitou azaka na Angola aza esprit aza na état d'esprit ozo comprendre nzembo eza bato Angola ndenge balobaka na français j'avais entendu et j'ai vu. Félicitations à Congo Congo TV. Igela coiffe ikote papa na Kerwan éternel Kenaya Kanda taba ikote sensi Nganda taba Fenenene Nganda taba chez Hugues la coiffe ikote papa na Kerwan éternel Kenaya Au 174 avenue Aristide Briand 93 320 le pavillon sous bois. À la petite porte à gauche association Hugues Ikoté. 01 41 55 0000 Ntaba Ikoté. Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable
grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics, avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. L'Escart Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public. Installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tous d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous ne serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact, plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa, plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction, à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import, Michel Atlantic Shipping. Et yé, bana ya Canada, bana ya USA, bomitungisa lisusuti. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penza te. Please, bakoya koza koli tina ndako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuapi. Raph Ngindou, félicitations pour la promotion, c'est la rapport d'artiste. Que Dieu te bénisse. À qu'on n'ait pas demandé, il n'y a rien en face. Suivez Congo Promo TV avec le PDG Raph Ngindou. Nanenga Mabete, Congo Promo Raph Ngindou. Boga, en tout cas, félicitations, merci Sito et Oumela. Raph Ngindou, le présentateur la force créative Congo Promo. Boroto, ça la force militaire na Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raph Ngindou, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo nde. Ouais, Balobi Raph Ngindou. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babundana nango. Raph Ngindou. Congo Promo. What a plus, what a des boss là. Chez Haïdor Show, fidèles internautes, vous qui nous suivez de partout à travers le monde sur 3 w.congo promo TV, le boss Raph Ngindou, un boss depuis Dallas. Nous sommes bien en Afrique du Sud, précisément dans la ville de Johannesburg, de votre émission Haïdor Show, comme j'ai toujours dit, une émission culturelle où nous parlons beaucoup plus de la musique. Aujourd'hui, j'ai un grand réel plaisir encore de le recevoir dans mon émission, dans mon plateau. Je garde son nom, Naïbike, actualité qui domine pour l'instant, Ezabongo, Potoko, ça vraiment toute la vérité, Ezabongo dossier, Roi Manitou et Fally Ipupa, DiCaprio, la merveille, qui fait aussi la fierté de la musique congolaise. Je pense que vous avez suivi aux images, il y a plusieurs émissions, Haïdor beaucoup à tourner par rapport à dossier, il y a chanson, il y a Roi Manitou. Qu'est-ce qui se passe? Très clairement, on a que dossier Oyo, Eza affaires concernées Fally na Roi Manitou. Les affaires concernées individus au nom de Alain Poupa, l'ami et master. Il y a Fally Poupa, au Babouaka, l'ami Alain Poupa, l'ami des King. Je pense que vous avez suivi dans une émission, on a embarqué Alain Poupa à l'Obaki. Nous avons Roi Manitou, ils ont Roi Manitou Afrique du Sud, ils ont Roi Manitou à Ranakati Angola. Aïdor beaucoup à Laurent en Kessarananga Marambouté, on a Monument Clarté. J'avais aussi tourné des émissions, on a Kendaki bon en résidence, na base il y a Roi Manitou pour nous avoir succès vérité. Je pense que vous avez suivi aussi aux images. Comment base Roi Manitou l'accès sur la preuve tangible que Nzemboana c'est bel et bien la chanson des Roi Manitou Ludovic Biat vous avez bon chanté par Fally Ipupa dédié par le Roi Manitou besoin qui va prévenir son émission on a l'accès qui se voir même concert au Roi Manitou a produira Fally Ipupa en 2015 l'accès qui se champagne Roi Manitou et ça la mara awa et puis on a eu aussi le temps de parler à propos de la personne qui est de Ludovic Biat on a mis ça bon on a pour Fally Mbaye. Mais à ma grande surprise encore, on va recevoir toujours des commentaires, toujours des messages
bateau où tu partout à travers le monde aidor beaucoup là faut que nous yamba sous Alain Poupa wana olobana eke akosa kibiso po anini atombola kimoto wana yango wana aujourd'hui encore naye koyamba Alain Poupa l'ami de King Master Fally Poupa potoeba si réellement et le koni ne pour ça qui est aloba kenzembo wana eza nzembo roi Manitou Ludovic Bierté or que aidor beaucoup la vérifier a eu information vraie clairement que Zaki Nzembo roi Manitou. Avec Alain Poupa, on aura aussi le temps de parler, il va nous expliquer, s'occuper de leur vérité concernant la chanson, ou bien quels sont les propos à contenir l'émission Lelo. Avant de commencer cette émission, je dis déjà cette émission à la personne que j'appelle Papi Mokiki, Nanocilité de London. Le seul et l'unique vrai génie à London, Zara Bogar, Allah Tarabia, Zara Penambongo, Papi Mokiki de London. Je lui salue là où il est, Nanocilité, Nabi Garota Labiso, Nabi Tia Zara Konda Futuka, tu habites en Afrique du Sud, à Congo, à Londres, aux États-Unis. Je vous salue là où vous êtes, Papi Mokiki de London, Nanocilité. Ça fera sous plaisir à Saint-Valois, Paris 16. Ils vont nous suivre. Et why not à Freddy Longila. Ils vont nous suivre. Là, déjà, je passe le micro à mon invité, à qui je dis déjà Alain Poupa, l'ami de King. Bonjour. Bonjour, Aidor Bokwala, Boni. Très bien, Boni, Opé. Kitoko Aidor Bokwala. Bon, merci. Nabel, au fond, qui tout le monde a parlé. Dernièrement, tu fais une émission dans un restaurant. Nabel, il est vraiment fond à Lukao. La limite, sur la très sérieux. Tout soit naté. Tout soit naté, le long. Tarana commis, bah, qu'un sonnaire, on a vraiment l'on a tablette. L'on a l'homme à tablette. L'homme a la ligne des émissions professionnelles. Tout soit naté. Tout bundaté. Tout est laté. Pour nous aller comme la vérité. Avant de commencer cette émission, on dit d'abord émission et pendant pour battre la partout à travers le monde. Bon, on appelle cette émission, on a pas congolais ni ensemble. Bah vrai chéri, on appelle cette émission, bah yamango bien, bah vandavma, bah yoka, na bah vrai jo, bah vandavma, bah yoka. Aidor. Yeah. Ngai na mona bandalongwa, ne grandi na bandal. Comprendre Aidor. Nga Alain Poupa. Moi na bandalunga ne grandi na bandal. Merci beaucoup. To bande émission na biso na point wana nga na za mwana bandalungwa ne grandi na bandalungwa. Alain Poupa l'ami de King. Avant de poser la première question, on a dédié cette émission à Madame Laetitia des Anges Tour Eiffel. Laetitia des Anges Tour Eiffel. Madame Laetitia des Anges Tour Eiffel. Donc, si on a tant de combo d'émission, il y a aux first class high level. Donc, on a changé le système. On a tant de combo bitangela tangela te. Bapeki singa. Alain Poupa mona bandal. Concept si on a tout terme on a utilisé à mona bandal. Nous on pas Fally Poupa, nous on pas le scrum, nous on pas musicien belé, mona bandal. Il y a ko la kisa nini ngana za mona bandal. Aidor. Ngana za ne grandi na bandalunga. Na botama na kin nga uta ba village te on m'a cassé parce que mi kona biso nga na uta ba village te ozo comprendre Aidor nga na mona bandal ne grandi na bandalu uta village ya Lisumu yoka na mona kin tozunga na noa na mona kin eza Lisumu to Lisumu te na mona kin na mona bandalu Aidor bon oyoki na moni ba bande ko balobi batuni Aidor nga kutu na porte-parole à Fally te. Vous comprenez? Nga za porte-parole à Fally te. Bon, dans le PC Mbote, j'ai passé dans King, Fally Poupa, Aigle. Vous comprenez? Donc, il y a un bon, nga la sali émission, nga la sali, on nga na Sabino. On a Salaki, vous comprenez? Et ça n'a rien à voir et pas Fally. Vous comprenez? La sali émission na contenu. Vous comprenez? Biso nga mwana bandal na bana bandal otozaka na bango ana Johannesburg vous comprenez mi parler déjà bimi eza libanda na miss na nga nazo mona ngo et troisième pe kolika ninga lobaki troisième colis déjà ngane libanga ona yawa te na yesi zibe service na zwakata transit colis awa na zibe service na mbala moko transit oh ngaku na banga kina esi mona tiaka 3 ah bon yiba yango na kiserie na bango ya musala basa pena Brazzaville mwana lobaki nanga pe na Angola bazali na Angola bazali na Brazzaville seke to benga bango monde entier ukanseri kola mundele na moni yango acha mundele te yo mutuza na France précisément ezala na Paris ezala na Rennes ezala na Lyon ezala sika nini soko uza na poli na yo
kunyokoma na yo te banimero na biso yango wana benga na yo zibe service akulivre yo carton mpe koretire ye moko akuya kozwa yango mpe akuyawe na Kinshasa kaka Kinshasa te ya Maniata Makalu na Point Noir na Brazzaville na Angola na Kinshasa place ya kobunga eza te Hugues la coiffe Ikote. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikote. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogart. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikote, votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site hugueslacoiffeikote.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikote, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikote, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Ikote, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Ikote. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, ndindindi pour les hommes. Donc il fallait akoyemba mutu te soi-disant bino bozo ba ke fallait mbaki mutu wana ozo comprendre nde singa na ebike no bato belé baleka ba bima na Johannesburg ba bwaka bango eza baleka na nzela nanga ozo comprendre idor soi-disant bino bolo ba ke no ke fallait ayemba ki bon soi-disant Tengana Kenda qui n'a eu source information claire, j'avais confirmé que la chanson Roi Manitou a été dédiée par Ludovic Biat au Fali Ayemba Pesalarnae. Donc on a une information. Na bien fali kutunenga zawana bon na ebisa yo aidore ya kuma mafalite vous comprenez alors kuma mafalite bon nga ale pupa na biso bana bandali na bana kin vous comprenez na bana kin nyonso bazaka na Johannesburg na bana bandali nyonso bazaka na Johannesburg vous comprenez nzembo wana ndenge boloba wana bon fala ko yemba mutu te batinda kae ya kesomba ba pizza batinda kae no kezo no ba petana ba chel batinda do aza taximen vous comprenez fala ko yemba mutu sorry pupa Tito sur la même Toto sonaté. Mais Tito sonaté, le pas de sonaté. Tout ça c'est pourquoi. Fali akoye mutanding wala ti. Ozo comprendre fali ayemba ka baza ba esprit fali ayemba ba sans esprit te. Ozo comprendre. Et ngwana moni biso bana bandali. Ozo comprendre biso bana banda na bana yakini. O nyonso bazaka na Johannesburg awa. Nzembo wana lokola nani mutangola aza esprit. On comprend, on a charisme. Nzembo wana komi na eza bato Angola, ozo comprendre aido. Nzembo wana eza bato Angola. On comprend. Pona bato Angola batinda ka ete akesomba pizate yo kala biso mutangola batinda keta kesomba pizate mutangola batinda ka ete azata akumbaka bamemaka akumloka mutu mwa saka delivery. Ozo comprendre. Aza mutanengo wana ozo comprendre aido. On comprend. Donc nzembo wana yo kala bisa yo ngasko na zo bisa yo. On comprend. Donc fallait koyemba mutu moko aza sans esprit. Biso bana kini bana ya bandalungwa ba congolais nyonso tout ozaka na Johannesburg bana bandal nyonso na Johannesburg o comprend totali tobite oh mutu wana fala koyemba ete fala yembi oyo azaka na Angola pona oyo Angola za esprit yango wana Roi Manitou Angola aza esprit ozo kompa batinda keta kesomba ba pizza batinda keta ko ba chel sorry pardon na katote nabima sorry Alain Poupa na l'émission ngana le loto sonaté pour na suba commentaire so ta l'émission ba commentaire ba bia idor
te to la bona ibongo ba tu émission na yamba ki yo ba to babina nga ba commenter fort ba bien ido comment au tikena inviter lo ba mingi te comment inviter yo na bo wela nini na li le mais émission très professionnel pour ne juste venir chez toi à la maison. D'abord merci au yambinga très bien na palais. Merci d'abord pour na Kei na vraiment. Merci. Na émission na yo Alain Poupa no kangaka maloba na yo to solaka si baza maloba na yo fali akoki koyemba muto asombaka ba pizza te fali akoki koyemba muto batindaka ba pizza te muto azwaka ba chelte par là vous voulez dire quoi et puis ba propos na yo ozo tenir en sous compte ya nini je vais cause à la claire avant nga pena peso ba au marabo fona loba na yo moni biso bana bandal on comprend biso bana bandal o tozaka na Johannesburg on comprend tant to monaki ba makambo leki ebele monaki ngo wapi yo kana bisa yo aidor nazala kawati na bisa kona Michel Lekaki na sala 19 ans avata na sali 3 ans 3 ans ozo mon écart mon sakoli il y a 16 ans merci biso bana bandalungwa tolobike no nzembo wana lokola oyo azaka na ngula aza esprit roi manito azaka na ngula aza esprit aza na état d'esprit ozo comprendre nzembo eza bato ngula on comprend on a oyo bino bozolo bana soi-disant zakawa aza sans esprit ozo comprendre mutu bayembi faut à l'esprit qu'est-ce qu'il a fait batinda ke ba pizza pas nani ngabu na makamwala ko te pour makamwala na oloba eza bi ngai eza yo na pupa ngabisko na tinda rendi ba pizza ozo na ba pré yo kala biso eza nga ale pupa na biso bana bandal na biso bana kini eza yeti ozo comprendre fallait mbaka batu o te bazaka o te bo et puis nga ça pas falité ozo comprendre nga za porte parole à falité na ça pas falité aido yeshingai ozo comprendre o epana nga o comprendre nga za patron ozo comprendre ale pupa aza patron ozo comprendre ana ba faire na la salaka ozo comprendre aido en plus bino bo beta masolo moko boye eza bien te o lekisi bana batu na émission ozo comprendre ba attaque émission na yo en tout cas ça va mais next time aido soki bo lekisi bana batu na mission o soit disant bolo bozo ba soki ba jododo na bino soki ba zododo soki masangani na bolo ba wana ba melisi bana la masanga eza champagne eza champagne roi Manitou yo kana biso eza zododo eza champagne ngambela kiango ya champagne roi Manitou aido na tale mission na yo en tout cas wana eza zododo omoni zododo eza champagne roi Manitou ndesi mwana na bope omoni ndesi bana na ba shege wana bope bongo masanga ba mela et puis bope masanga bazali na nzala ozo comprendre aido bazali na nzala next time so yambi batu na ndako na yo avopesa bo masanga bapesa bongo akolia ndenge ya mona bi zwa $500 oyo comprendre pesa bango pesa banana batu balekaki wana bazali na nzala yo nini ke bangi na nzala natala ke mission nalanda ke mission no aido comprendre batu na zo tona pesa bango zwa opesa bango next time ava baleka na mission balia baza bloga olia na libo ofana simson cameraman ils ont là zo ils ont monté aido je pense que omoni fali ils ont bon na ngate ya omoni fali na ne pas na yenano zo comprendre pona bwaka yo libanga pa fali $500 hein $500 na pesi bon balia pour pesa ba zododo ba melai ba zododo tu ba melaki champagne roi Manitou ba melaki ngasa ki présenter pour pas ngasa ki présent melaki ba zododo zo mona ta banana te wana bilongi na ibi bango pete ba bilongi na mo zo mona nzala ba zo sa émission na nzala on a pêché $500 pesa bango balia baza rotonda et puis aido na ta émission na yo obimise mutu mo buwe papa kanza mutu mo bimisa zo mama mo bimisa pesa ngakanda aido o mama mo bimisa nga vandi ndesi boyo yeshinga o comprendre aido nga za ba voiture na libanda ozo comprendre ba miswa tanga ba koma ba tanga voiture na Kishasa te ozo comprendre ba tambola yo kala bisono aido o comprendre nga za master ya king nga zo lata omoni ngane na zabwe na o porter master nga fali pupa ozo comprendre donc soko hier mususu sala ba bloko mobwa mikie apa pamba concernant master nga fali pupa nga na hotelemela yo nga za ningo wana. Mais merci beaucoup vraiment to continuer l'émission nabi lelo to sa émission à base de questionnaires au komelinga na tunayo cette émission fera ce plaisir à Sankara de Kuta wewa à Serge Mukuna muito dinheiro Serge Mukuna il va aussi nous suivre à Louis Vuitton London à Ginette Mawai salutations Sikozali et
why not à Chambel Chibango machine mbongo na kati ya Johannesburg Alain Poupa na to sola vraiment na loma to sola n'est vrai Alain Poupa aujourd'hui ça dérange moi personnellement nous on a comprendre vraie source il y a Rando il y a Roi Manitou na Alain Poupa pour ne pas dire Fally Poupa les autres na message ba komelinga awa ils ont message tango message à mère Mobwe na Londres maman Christine bonjour Aïdor Bokwala lobana Alain Poupa makambo oyo azosala toyebi ke Fally nde azotinda ye mais comportement ya Fally eza bien te parce que mutapesi yo mbongo oyemba ye lokola ka komoni na héritier okomi kosilika c'est pas bien non que le roi ba question na bangwa donc babi que le roi fallait amonaki ka roi Manitou na héritier yango fallait siliki mais c'est pas bien Aïdor yebisa na maman hein Fally ayemba batebele docteur Njadi Leteta bayembi batebele bayembi parce que Fally a aussi la jalousie na makambu nini ozo comprendre et puis Fally ninga ayemba kawana ayemba batina 60 000 euros donc équivalent de 80 000 $, something 60 000 euros pour Fally ayemba il banga pas Fally aka 2500 euros. Donc c'est vraiment tapé ça 60 000 euros. Fally pour na yemba yo faut payer ça 60 000 euros. Donc la docteur Njadi Leteta ba yembele deux chansons. Après 120 000 euros. Ouais. Au moni bablo kwana ndekwana lobi. Pas une question. Ndekwa moi ça lobi. Fally ngam na oloba makambo wana na biso bana banda lungwa na bana yakini. Ozo comprendre. Eza nzembo oyo ye azoloba ke non bayembeli ye lokola aza sans esprit batindaka ye ozo comprendre nani ndatindaka ye kosomba biloko aza chauffeur ya nani biso bana eza Fally kutu te biso bana bandal na bana ya bana bandalo baka na Johannesburg na bana kin tozwi nzembo wana tutindi yango na Angola mais oza conscient que nzembo na ye mais utinda on na Angola lokola oya Angola za esprit batinda ka été donc nzembo za batu ya Angola on comprend Aïdor au moni Fally aza king aza aigle vous comprenez ngana saka pas Fally te ngaza fanatique master Fally fanatique à Fally mais tant on dit que ça va pas Fally te cela veut dire que quand vous tenez des propos parce que ngana za respect ya yo personnellement parce que na mona arrivé à Fally en Afrique d'ici aux les seuls motos aux na Fally na aéroport na mona shopping ya Fally en Afrique d'ici aux les seuls motos vous la shopping na Fally bo soma bilamba les gens pas on a image wana wato bo bona wezaye mo na Fally quand vous tenez ce genre de propos d'autre part étant que être humain les hommes intelligents tout le monde a pour dire que d'autre part Fally azana simana yo ndatinda yo c'est à côté de ce trop dit mais Fally azana simana yo ayi makamozolo ba pour ko déjà que mutabesi mbongo na ye oyemba ye bandaki émission très bien pour binini ça rien à voir na Fally Poupa merci mais d'autre part neto ça la émission oh ça rien à voir na Fally c'est Alain Poupa mais non Alain Poupa na bana kini na bana ya bandalunga o bazaka na Johannesburg awa biso tozwi nzembo wana okompa topesi yango na Angola lokola Roi Manitou Angola aza esprit aza un état d'esprit ye mutazwi nzembo est-ce que bigi Roi Manitou eza brand eza marque mon frère bazododo wana ozobeta wana ba masola bazododo ti nabi non nga za ikuna na parler nabi yo somona mutateka masanga za riche na autre question ba NSI boniko Jacques Daniel wana batu mususu bazododo bomeli wana pesi bana na nzala na pesi mbongo pesa bango baliaki te ngame muzolete ngame laki Roi Manitou eza champagne ezaki zododo comprendre tala Aïdor omoni na mincho mikolo yokala biso Aïdor omoni ndesinga mikolo comprendre nazo bisa yo Aïdor nana besoin osomba de chaku na ava bino boya babenga nga yawa fana question ba chaku na lindes ba tutwa jobo ba ebi kusozo luka ndeke ozo na lindes ozo comprendre après ko bimalanga 100 tonnes na comme na quoi na moni père mobo na ba chaku comprendre ndai bisinga ke note nabi on a luka ba chaku zuma chaku na ina bango na sombi de chaku bango ba ozana boka wana
comprends ba chaku wana nde bando répondre bato yozolo baozo tunanga bakombo wana comprends ngana master Fally Ipupa na Ale Pupa la midi king makambo ngana oloba eza bana kin na yo na bana bandal o sunga na kese mona tuna loba Alain Pupa consciemment parce que ngaba aido azaka muto ba investigation. C'était hier nazaki na Yoville car tout réside beaucoup plus des Congolais, pour ne pas dire seulement des Congolais, des étrangers. Au Bayebi, histoire, il y a Makamoune des Carabiens. J'avais côtoyé des Congolais au bataille l'émission, parce que ce qui est clair, je tiens à vous signaler que l'émission à Alain Pupa, affaire à Roi Manitou, na Alain Pupa, pour ne pas dire Fally Ipupa. Et ça, il y a un ami pour ne pas dire Fally Ipupa, mais il y a tout le monde a Fally Ipupa. Mais c'est Alain Pupa. Non, on a fait des noms qui sont en ils ont une émission à rage à Afrique du Sud, pour ne pas dire partout à travers le monde. Ils ont un mouvement à Bengaï, Pemeni, à Bengaï d'or beaucoup la mon frère Yaka. Na télé émission tout yambina, oyambi Alain Pupa, oyambi pe bande ko Roi Manitou, ngaza mukolo, naza na 5 na 4 na 73 ans. Alain Pupa wana ayapa na ngai na CD. Ya album Contrôle. Alors bien ngake boy zo nzembo o CD oyo boy ya masa nga Fally Ipupa na pesi bo beta ngona kata barawa mais chamo eza ba embeli mo na biso ya jobo comme na ye Ludovic Biat Roi Manitou mais non c'était pas Alain Pupa mdakenda ko pesa CD wana kolbake cher ya Roi Manitou est conscient quand même Alain Pupa wana changer à une nzembo wana pesi ngo muta ngola je sais pas expliquer biso qu'est-ce que ne marche pas toi personnellement avec Roi Manitou Ludovic Biat yo personnellement aido yo senov ma CD ya Fally bakote ka wana nzela teni ba bisenga na bitenga na ba ite OK CD ya Fally Fally Ipupa ba bokene ko kabila bango CD yo kana bisa wana Fally Ipupa Aigle King zo comprendre mwana bandal negani na bandalunga o comprendre star ya Congo zo comprendre est-ce que CD ne bakote ka wana nzela o mate mutana zo bisa malade mutana zo bisa malade o mona ante am malade zongela yi ibisebo bozaka na lepo mponi ya ebinga abisa milimo robo ngala yebiye ngala to kutana ngala yebande ozo comprendre soka melaki zododo obo melaki na ndaku na bino na place bokena yokala bisa so melaki zododo o bilo bo mela o melaki champagne kwa mani soka melaki zododo ndebo melaki wana bakisela is no bakiselo sumbongo o bakisela elikolo te tika na mbona c'est pas mbona ko pasa mbona super eza émission ta page te pour tout ça ta page te ouais do oza parler na ngai te ya s'appelle $500 ça pas caméraman après il doit commissaire $500 wana vous comprenez donc na minute oyo Fally Ipupa novembre za awa abeta Johannesburg abeta Durban abeta Cape Town abeta basala kaya comprendre Fally Ipupa ozala bana tu ya jobo bana tu ya mokili mobimba bana tu ya Afrique Botswana Zambie Zimbabwe Namibie mboka nyonso tu ya Afrique boya awa na novembre Fally ozala awa ozo comprendre mais une question Fally ozala awa en novembre je tiens à vous signaler que Fally Ipupa DiCaprio la merveille ozala awa na biso en novembre cette année 2019 pendant que savourer toujours la bonne musique babi les Congolais sont tellement impatients nengi musique zongi officiellement tout le monde qui hérité Watanabe toze la pele ba micro tanga yokana bisawa aido monde to vandi awa yana ba blogo mususu ba blogo mususu linga oloba oto otanga kotanga ka ba débrière te monde ba mususu ba ka bana ba cigarette ozo kompa teka na cigarette na makasu na ye ba mususu na ba misente ba misenta ido na opesa information na yokana bisayo so yo ba no te dinga tra kombo misem mususu na pale na hotel yokana bisayo o comprendre aido o Alain Pupa la midi yo bine bona ta comme héritier na bien parler na yo ngapela ta na kumbuso ya kingité pour na respect émission pour na biga boko Alain Pupa la midi king pas Fally Ipupa yo bine bona ta comme héritier na bien parler na yo ngapela ta na kumbuso ya kingité pour na respect émission pour na biga boko Alain Pupa la midi king pas Fally Ipupa mais ce que ça dérange pas si on attend comme héritier pe na toile na ngai aido omoni ezana batu mususu bazana ba débrière na batu mususu baza déjà vous comprenez moni Fally Ipupa banze moneza riche Fally Ipupa aza riche Fally Ipupa aza donc aigle ya ba mission congolais tout selon Alain Pupa na bana bandal na bana Congo mobimba vous comprenez donc yango wana vous comprenez donc ezakutu te makambu yoko olobake no obeta ba masolo mususu moni yoka mo bat mususu baza awa bino bobenga ba kombono ba bana na mikiwana ba pechuana vous comprenez aza pas même kuna voiture na bazaire wana
On comprend. Yo kana biso. Aïdor. Information ngo pesa biso. Na bon terrain polémique to kanga. Yo kana expliquer to kanga ko to page tenga na lobaka. Nga botama la banda na kola na bandal. On comprend. Donc soko yé na gauche na droite. On comprend ba matériel tout ezali. On a parlé. Moni na parking. Parle qui on s'appelle le parking na moni. Maintenant Alain Poupa, il y a une question là tout na. Alain Poupa, l'ami des rois, l'ami de King, Master Fally Poupa. Ouais, il faut que ça bon. Alain Poupa, l'ami de King, mon Master Fally Poupa. Mon banda lungu ande bolungu. Bolingi banda tellement trop na habité bana limba balobara nini, bana njili, bana kingasani. Na habité wana ça. Wana yo ramte bien Alain Poupa. OK. Alain Poupa, to commence na faire émission na biso bato basner to national na 10 minutes kuna. Fally Poupa zoya awana kata Afrique du Sud. Tout son nom le Cambosco consciemment. Tant qu'il va congolais, et tant qu'il va être humain. Fally Poupa zoya awana kata novembre na orchestre pour la production na ye. Mais tobi album Control c'est parmi des albums ya Fally où ils a fort na carrière na ye. Et puis parmi des très belles chansons, ma chanson phare, il y a l'album Wana to mona bongo Roi Manitou, chant Onga linga. Nga ba première chanson na linga na album Roi Manitou. Pour na linga nga musique. Problème ils en ont été. Siko ok, ngana tekala lo bagasi. So lelo Fally aye awa. Na produit ma Fally Poupa. Azu micro na ye, abandi vema. Par exemple na salle mo munene awa, to na Dadom, to na Jobek Théâtre, abanima. Dadom. Eh mame, soki maya miswe. Tout le monde est Roi Manitou Ludovic Biat à matin à podium. Et puis Fally a le disco OK. Voici le Roi Manitou. Yesko siko zali. Personnellement, ça l'on ndengeni. Moto kotika na soni. Bato boye belé en tout cas concert wana ezala bien boye belé bato tu ya Botswana bato tu ya Zambie bato tu ya Zimbabwe bato tu ya Namibie bato tu Afrique mumba boye belé bo sepela Fally Poupa na novembre zawa toza na Durban toza na Joburg toza na Cape Town bana Cape Town na zara kuna mboka nanga boyamba pozala donc Fally azoya orchestre na bino donc aigle. On comprend. Donc boye belé. Boyo comme ça binzembo na siko salon de. Boye belé, banzembo belé na kati album wana, on comprend. Boyo banzembo belé. On a vu go chaper question na ngai. Na vu go za ki ma question na ngai vraiment. On comprend banzembo belé. Ba Roi Manitou. On comprend. On monisco donc banzembo photo, ba Roi Manitou. On comprend banzembo belé. En tout cas bana Angola. Ba Roi Manitou. Roi Manitou Angola par Rosala. On comprend. Je pense que vous avez une émission. Vous avez une émission, s'il vous plaît. Allez, pour nous, parce que l'émission, ils ont tellement un peu compliqué, un peu louche. Si je comprends bien l'affaire Oyo, cette affaire ne concerne pas Fally Poupa. C'est une affaire qui concerne l'individu Alain Poupa avec Bana Bandal, Nabana Kinshasa, selon Alain Poupa. Bangonde Basiliki. Babi qui nzembo wana balingi bakaba yango ba moto mususu mais Alain Poupa les conseils que nzembo ya nzembo ya Ludovic Biat si je comprends bien nzembo wana eza ya moto Angola je comprends Arsène ya Angola ça c'est Arsène azali o mona azali o mona bango ba na jet na bango jour à concert o mona bango Arsène o ko mona bango ba kwa Aïdor Francis Biat oza en parler na Francis Biat Aïdor oza pas na OK Francis Biat Aïdor na pas na avec tout le respect là chez Aïdor on comprend. Nous allons calmer, on a bon. Franchement, dossier, ils ont allé là derrière la caméra. Nassil Namaloba. Je manque de mots. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission Alain Poupa. Nous avons pour une raison encore, pour vous faire comprendre que l'émission de Salak Nganayo, c'était un très bel entretien. J'avais compris, j'avais découvrir toutes les vérités que la personne au Bayemba, Isaki Bongo, Ludovic Biat, Roi Manitou, Ndoka Arsène, Ndoka Nandi Banani, mais Yono Binanga Suzuba, Arsène Angola Bazali, Naba Jeff Wimpy Angola Bazali, j'aimerais un jour les revoir. Fally Poupa, King, novembre, Biso Bana King, Bana Bandalunga, on comprend? Donc Bana Angola, Baozala, au Mona Bango. Tout ça, on a besoin de OK, mais qu'est-ce que les gens peuvent retenir l'émission déjà on calme, vous comprenez? On a rappelé que Batu, on a dit Alain Poupa, on parle. Le Fally à mon Fally camarade
Vous comprenez? Est-ce que Marambo tu es les gars hôtel il fallait dire fallait Marambo. Ah bengo bita ba belo hôtel. So pas il fallait azo pekisa hôtel. Au moni binonde siko bozo zwa ba émission oyo botinde la kaye, botinde la fali. Binonde bozo émission botinde la fali. Vous comprenez? Botinde la fali émission oyo siko ngai ale pupa. Tout tindele po asa au courant na. On a émissioté, yango bozo tindele ba émission ana. Vous comprenez? Botinde la ye, mais nga la pesio message, nga ale pupa. Na biso bana banda, na biso bana akim. Tolobi ke non, lokola garçon ana o yozolo ba kombo, ke batinda ki. Non, c'est un grand messier Ludovic Biat. Ah, il doit nga mukolo. Il très bien. Merci. Avec tout le respect que je vous dois. Merci. OK. Yango nazo bisayo. Nze mwana za mutu Angola. Qui mission qu'on a baki bata base nae. Ouais, na mona ki on mona ba preuve. Mais non, qu'est-ce que na 2015 a produira Fali na Grand Hôtel. Na 2015 le roi Manitou. Car ayi wana ba yembi sunzembo. Comprendre. Boya belé, ma vraie chérie, ma vraie Joe. Boya belé na novembre. Tout cas tu as une mission hein. Aïdor, au Bandal. Alain Poupa. Ouais. Bandal ak sarani. Parce que nous sommes en boîte. Eh bien, on est sûr wanga na banzimbo baninga. Ko wanga na ndesende. Kasi minga pesi mo bayemba yo bikiza yete. Aïdor. Ba Jeff nchaji le teta. Ba pesi ba mbongo na bango. Comprendre. Ba madongo lela. Ba $60,000. Vous comprenez. Et pas fallait libanga aka 2000. 2000. Mais yo en yo fait. 2000 euros. Ba bio za no yo fait les masana. Oh, mais wana master na ngati. Wana master na King Aigle. So comprendre Aïdor. Fali pour pas master na ngati. Pourtant mon amour mo fali a, ba jeté. So comprendre. Mon amour mo fali. Fali pour pas master na nga King. So comprendre negra na ban. La photo. La photo ban. Pona kusuka. Aïdor. Ngana biska bana monde entier. Bana Afrique mobimba. Bana mokili mobimba ba vrai chéri. Ba vrai. Mais on va hôtel émission na yo hein. Aïdor. Ngaza skena boaka moto. Ebaninde yeni. Ngaza homme d'affaires, ngaza boss. Vous comprenez? Yo mo mona taille. Merci. Sko na bando boaka bato. Ebaninde sinde. Na peska bat mokili mbote. Ba vrai chéri, ba vrai Joe mbote. Boye belé na novembre na Afrique du Sud. King Fali Poupa Aigle. Biso bana bandal to pesa yango. Ah bino bana bandal. Merci pour ma propos. Mokili momba to pesa yango. Kishasa momba. Pour vous Fali est dans quelle position en musique pour na yo? King roi Aigle. Ah. Le pour numéro 1 Fali hein. Yeah. Ah. Avec batu nyonso hein. Fali le kibatu tout. Nga ale popa na. Salon yo hein. Na biso bana Congo. Te bino bana bandal. Bandal. OK. On comprend. Yo kala bandelo na. Na ba lingala ta. Nga ale pupa. OK. Mwana bandal. Biso bana bandal, bino bana bandal. Na bana ya Kini. Bana Kinshasa. Bana Congo mbimba. Tolobi fallait pupa King Aigle. On comprend. Numéro 1 à Congo. Il dort. Ouais. Nous sommes arrivés à la fin. 2 ou 3 salutations à bateau la biso. Te aidor. Apeska mokili mbambote. Nous sommes arrivés à la fin. C'était un grand réel plaisir pour moi de vous avoir très nombreux en train de suivre cette émission Aïdor Show. On avait toujours que dans cette émission des propos tenus et en Ajaraka Hauteur. Quand j'avais reçu Alain Poupa, la première entretien d'Abisso, je pense que vous avez suivi ma propos à Lubaki. Yango Aïdor beaucoup dans ces plaques nango qui était musuna bona moi clarté. Ngenda ko lukabongo base ya roi Manitou Ludovic Biat pour na confirmer. Je pense que vous avez suivi aux images comment base ya roi Manitou répondait qui par rapport à propos à Alain Poupa qui est l'ami de King, à propos à dossier à roi Manitou et Alain Poupa pour ne pas dire roi Manitou et Fali Poupa. Et causez-moi déjà, les gens veulent dire qu'Aïdor beaucoup dans ma commentaire. Tu comprends que c'est que roi Fali Poupa aussi parce que roi Manitou a mon hérité so ba ke mon senzazate selon bon mais je pense que na yeli susu awalelo pour la troisième fois pour la deuxième fois chez Alain Poupa na résidence privée na pour tout la vérité pour na faire comprendre que roi Manitou bayemba Ludovic Biat et zabon ozaka na Afrique d'ici je pense que boyo ki susu ba propos à roi Alain Poupa
alobike Fali Aembarabato Basara Boéboété. Moi je suis surpris. Moi je connais un grand roi, Ludovic Biat, c'est un grand messier avec Francis Billard sont tellement nombreux. Ma famille naé, les propos tenus dans cette émission n'engagent que l'auteur Aïdor Bokwala innocent cop nangai to boulot nanga ils ont permettre de dans la mutamutu ils ont permettre ngana zo raska vérité zali. Donc cette émission je me remets na mon aba commentaire na bino wana yangonde ko justifier yangonde ko laksaki Alain Poupa Azarong ou Azarite. Cette émission fera un grand plaisir à Papi Mokiki de London non facilité. Azagi Musika Abia Aïdor Bokwala les Brésiliens atana ntangwa Musika moi 4 feuilles moi 5 feuilles yaki yango de bomona Aïdor on a comporté na ba Juvency les longs ya zonga bien caméraman pour tamu sa caméra bien ozonga bien s'il vous plaît. Oh c'est grâce à Papi Mokiki de London non facilité na zo vraiment ba feuille caméraman zonga bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Fera plaisir à Kiki Nanosилité, fera plaisir à Passer le Caramon, les boss lancés, éternel patron, fera plaisir à Dide Chombo Chaman, ma petite et Ramazan Missi, base de tiens, na kata Johannesburg, na moni bon Gelor Mardo, on a Gelor Mari de Pang na mo, so Kaboinae, après ça va, système sera vrai. Si vous avez cette émission, dites merci derrière la caméra. Il s'appelle Esdra Malela, apprenti digital. Nous allons regarder des vidéos, des images, tout à Afrique ici derrière l'équipe Bango. Ça concerne que moi. Je vous dis un grand merci et laisse-moi vous retrouver à la prochaine numéro. D'ici là, portez-vous bien à toutes. Sepela TV et yena makambu ya sikali susu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambo ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet no ya Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engo mi ma biso wana 4K. Machine ma daka. Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora.